pourquoi bozwaka mamba Saratola bosaccaparer na ngo Saratola bien qu'il y a côté dans la vie privée on a tort reconnaître maintenant à semi pardon le pardon c'est une puissance culinaire quand tu as mis Saratola pardon mais pas bien pas que prison abima akufa pété abima ne kaka abima ya abima na bila akufa te abima prison les ça batu tout ba c'est quoi c'est faut dire ba cause oh lelo ba kangeli Saratola est-ce que ça ba cause moko boy valable ou pas non la préférence sur la vérité wana ndinga musique na mama ba trophée qui mama ba vie privée na ye autant ba sala ba mariage na ba nga zala kiti relation moi banai na 2000 je crois 2000 ou 2001 et si là en 2003 officieusement c'est-à-dire que sans papier katana et puis en 2011 on est en France tout le bateau qu'on est en France ça la papier divorce mais tout point tu fais ta vie hier ça la vie c'est la vérité yemoko fallait moi lobi ke batabwana moi c'était relation si là en 2003 à Lembe janvier non relation si là en 2003 basalande l'état français a déclaré divorce et tout ba papier ma pris pour to bana bana ko na yo bana ko na 2011 mais relation boyinga notre mouvement c'est là en 2003 parce que Kélia a botami en 2005 dans la différence fait et entre yo na Ken Piana pourquoi toloba et ça makambo ba musicien mais participer dans la carte il y a un conflit parce que tout le monde a vu non particulièrement moi tout ça là na yo na Ken Piana to fanda to être béni to kende pas conflit to za ba là tout ça là makambo mais lelo comment on a vu nos beaucoup s'acharner ou à lobby boyo ou ta moka yo ça là qu'est-ce qui se passe réellement au monde Ken Piana za mutu eza ki no kofelo mide to banana na po ya kofelo mide oza méga star oza icône légende ya musique congolaise apesaka Ken Piana opportunité ya kosala interview na ye apesaka ye occasion ya kosala ba couverture ya ba événement na ye mais lelo Ken Piana abima ingrat lelo Ken Piana sa nde tobengaka na kin lelo solo mabe eyebani partout na mutu moko atikala mabe ni presse bakali solo mabe Ken Piana solo mabe mais toza Ken Piana debi Ken kozala fali sa ifo za mutu amanka ba respect yo ebe onte no Ken Piana manka ba mise nyonso tout respect même il s'agit na fali wavanda na ye wana lelo manka fali ba respect merci bapesa na mbwa lelo akoma kofinga même héritier o lelo bato bakosatendre te no Ken Piana ofinga héritier abima ingra Ken Piana afinga fali batutu bayebi mais lelo adefanda kombo ya fali par pitié fala zwaki ye atie à côté na ye mais bobosa na histoire ya fali parce que fali déjà ayinane Ken Piana comment yo Ken Piana ozoloba que mwasi ya fali akabaka te directement ozo acquise indirectement j'allais dire ozo acquise fali ke akabaka pe te parce que fali na mwasi na ye baza mutu moko par rapport ya trophée à Award au kofelo mide azwaki eza ba trophée na mino kisasa te eza trophée oyo tina grande puissance oyo eza États-Unis d'Amérique apa Award eza mamba bakotering teke no boyokani te apa Award ya la bongo te bino bomekaka mpe kaka koignore bavaleur non malembe mais bino obota lisolo oyo ezala te oyo mpe tomoni te oyo se réalise te nga na osola no makambo oyo eza réel tolai na bato tu bazalaki wana oyo ezaki bapose baquestion bavivaki événement et puis na baorganisatrice oyo badiscours na bango basalaki par rapport ya trophée par rapport ya kofelo mide relation baza na yango aexplicitaki certaines zones d'ombre par rapport ya trophée wana eza te yeno bayokanaki eza te yeno babenganaki etu mashapo ke babongisa likambo non ezalaki bongo te yango nde il faut tolobela parce que Kofi aza déjà na trophée ocomprendre comme Kofi aza déjà na trophée il faut nde to se marteler beaucoup plus sur yango et non la likambo tomoni te wana ekomi masolo ya internet parce que awa toza na internet tosoba ma internet mutu amérite disque d'or actuel c'est Fally pourquoi parce que asalaki bavandi na ye est-ce que Fally asalaki France koleka Kofi Reda Misa loba yana mise moi takela na Congo ka kofelo ide tezotekama koleka droit chemin lelo makala lelo ezaki lelo bino bosaka bino bosaka bino boya bosunga Fally yango te
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes. Bienvenue sur Africa Elengi Télévision, une chaîne d'actualité, une chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. C'est bel et bien votre humble serviteur Shadrack, les millions de la presse. Un grand plaisir pour moi d'être encore une fois de plus devant vos postes téléviseurs, devant vos smartphones un peu partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents et merci à toutes ces personnes qui sont branchées, connectées, scotchées en ce net moment. C'est bel et bien Shadrack sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci à Richard Tessa, héros de l'ombre, toujours derrière la caméra. Et aujourd'hui, je suis avec Prince Bakali. Ton un peu sur la maman. Babit, makambo ezali. Donc on est parfois la ken piana, parfois kotoyo, parfois zoboma fali. To me repo koyeba. Est-ce que maman batu ba mi tuna par rapport à personne ya France Bakali, est-ce que c'est vrai? Et puis tout ça la moi analyse sur la musique congolaise. Donc oyeba te ekomi wapi parce que ba musicien bango na bango bazoboma na ezelo ko batu tout bango déplorer. Je suis avec Prince Bakali, si Richard Tessa ensemble avec moi, je dirais comme ça rapidement et puis bonjour et bonsoir Prince Bakali. Shadrack, Africa Elengi, Mike Lokama, PDG. Bonjour nos fidèles internautes, partout dans le monde, particulièrement à Boss Nanga, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. De la sorte, on tombe dans Manga Pichu, Boss Lady de Clébois.com. Merci également à nos différents partenaires, tous sponsors officiels de Nanga. Les seuls champions Caps Kapanga, l'homme à la Rolls, l'homme à la Ferrari. Caps Kapanga, l'homme à la Rose, l'homme à la Ferrari. Caps Kapanga, les champions. Les champions. La maman Bita Kisombe. Maman Bita Kisombe, la femme de quelqu'un, maman sociale. Et puis, Gianni Kipundu, le fils des champions Caps Kapanga, les Bougars. Pire petit à Viennaye, Patou Kapanga, Yaouli Mouché du Code Amoka, champion Adol. Champion Adol, Mokon de la Rochelle, Yaouli Pensienne, les bailleurs de fonds, Dédé Lucas Cashman. Yaouli Pensienne, il y a Papi les Princes. Et voilà, viens en rapide. Viens en rapide, n'a pas là. Qui se respecte. Voilà. Et merci également à Dédé Lucas Cashman et à Madame Mamisa Lucas, il y a Gauthier Mascotte, l'homme des grands événements. Et puis notre Congolais, Français, Américain. Ma question à yo, ma réponse t'en pour un plaisir. Il y a ma fan, il y a la bonne musique parce que nga na lobayango analyse nanga ezalaka objective puis responsable. Tout ça là, on a pour que tu insulté. Tu mets ma batu tout droit but, tu mets ma batu dans raisonnement parce que ça rôle na biso, il y a reformer puis il y a quoi informer bien évidemment. Bateau bateau la biso, voilà. Voilà, je profite aussi de l'occasion pour dire bonjour à toi, Dani Chandou, le Chinois noir. Merci. Dani Chandou, le Chinois congolais. Le Chinois congolais, très puissant. Très puissant, Moutala, c'est mignon, tout en Versailles. Voilà, mon frère. Bon frère, Dani Chandoubo. Oh, on a un bon frère. Dani Chandoubo. Dani Chandoubo, très bien. Très puissant. Il y a Ebi Jess Bakali, par rapport à Jess Bakali. Danger. L'homme qui connaît l'histoire. Voilà, ça au Moni Pena, les noms à télémis, tout en Versailles, discours. Non, mais si on l'a dit bien, félicitations. Merci beaucoup. Côté Mambo, Daniel Lamakasi. Il y a Pena, il faut te raconter. Dani Chandoubo, là, tu sais, on l'a bien. Alors là, tu as une nouveauté, il est là. C'est mieux. Voilà. Mais ce qu'on a la paix mingi na Nixon boutique, la grande morceau la bière de luxe na foule Lukisu, responsable ya ba congolais na Asie Mobimba. Mais Dani Chandou particularité na yé soit de la todi lelo. Alors là tu as parce que c'est à 50. Voilà particularité à Dani Chandou, Yangwana que voler une mission à biso voilà. Un nouveau style Marfeline dans cette situation. Toi, je suis avec Prince Bakali. Bakali Prince. Migolo, qu'est-ce qui se passe entre Yonaken et Piana? Il faut aller droit au beat.
fait entre yo na Ken Piana. Pourquoi? Toloba, eza makambo ba musicien de kotisi bino la kati ya ba conflit parce que tout mon abino nga particulièrement moi tozala na yo na Ken Piana tofanda tolia topeli tokende pas kofi toza ba l'art tout tosala makambo mais lelo comment on a bino boko s'acharner o ya lobi bo yo utamboka yo sala bo qu'est-ce qui se passe réellement en réalité mais quand un peu expliciter biso par rapport à makambo. Merci beaucoup na koma la point na obi mamba utamboka mais na CP na point mondo lobi tolia to mela to kena pas kofi mais lelo so tali eza jalousie et puis l'intoxication est en marche. Au moni Ken Piana za mutu eza kino Koffi Olomide to banana na po ya Koffi Olomide oza mégastar oza icône légende ya musique congolaise apesaka Ken Piana opportunité ya kosala interview na ye apesaka ye occasion ya kosala ba couverture ya ba événement na ye mais lelo Ken Piana abima ingrat lelo Ken Piana za nde tobenga na kin lelo solo mabe et bani partout dans mon climat mais mutu mo ba tikala wa bende ni presse bakali solo mabe Ken Piana solo mabe mais to Ken Piana tebi Ken kozana fali ça il faut za mutu manka ba respect yo bien on te no Ken Piana manka ba misenyo tout respect même il s'agit na fali wa fana na wana lelo manka fali ba respect wata amema hérité watanabe l'artiste musicien mais c'est le chanteur amema Ken Piana ngola mais lelo sort ya hérité pas Ken ezalaka nini merci ba pesa na mboa lelo akoma ko finga même héritier oh lelo ba bako s'attendre te no Ken Piana finga héritier abima ingra Ken Piana afinga fali ba tutu ba ebi mais lelo a défendre kombo ya fali par pitié fala soit qui est acheté à côté na ye mais bobo ça na histoire ya fali parce que fali déjà a inane Ken Piana comment Ken Piana osolo ba que moi si a fali à kabaraté directement aux acquis indirectement j'allais dire aux acquis fali que à kabarapete parce que fali na moi c'est un baza mutumoko to bobalani na mariage baloba esquisé 1 plus 1 égale 1 fali c'est nana c'est fali maintenant on va dire que non fali pardon nana à kabarate aux acquis fali indirectement qui a retiré maloba retiré toyoka qui ont déjà exact toyoka qui en ont déjà donc Alouki a se racheté tout en retirant tous ses propos au Aloba. Toi, au moni biso, tu es chroniqueur de musique, tu es journaliste, tu es pour que tu formé, pour te informer. Ken Piana bana bango batu ya le terme ni nango convenir au toro bengela na lingala ya kinois. Ken Piana sa mutu mo pena ba désordre ba pit imagine tami benga pitopale parce que ba tumso mo na pitopale anet ezana le vrai sens du mot pitopale ya Ken ezana ki impolitesse na kati bino pe wa benga bino ba poli parce que Ken Piana lo bango bino ba poli ba ben poli bozo finga Koffi bozo lo ba ke Koffi plutôt bozo finga fali excusez-moi j'allais dire bo finga fali bo lo ba ke fali aza PD fali aza mutu ya mayu ya audience yo bimisi moment robo disque d'or il y a internet disque d'or est légal wanenchir ponga ndebo ba mamba ba PD na te je ne peux jamais le dire ça non ngana kota na ba anglais wana tenga musique net ndobi disque d'or wana terrain na ngaya ngwala nga so na mambo no mamba ba privé ba business amutu nga etalinga te nga mamba musique œuvre culture ndena defendaka tu veux aller où parce que si il y a disque d'or mais yo moni disque d'or te la certifié te ndebino bo lobela wana mutazu yango te bo beta masolo ya internet c'est les disques d'or il y a internet alié moko lobby la personne qui parle toujours à la parole défensive il se défend il y a pas mal de choses il a droit il y a se défendre non mais on se défend comment disque d'or te muto to lobela beaucoup plus malembe toi là na Mike Lokamba yo zalaki te toi là na Mike Lokamba et puis j'avais aimé rôle il y a journaliste et chroniqueur de musique comme Mike Lokamba poser une question par rapport à trophée Up Award au Koffi Olomide Azwaki et ça va trophée na qui ça te et ça trophée au na grande puissance aux États-Unis d'Amérique Up Award et ça mama côté ring te no boyokani te Up Award à la bonne te bino bo meka un peu ko ignorer ba valeur comme c'est la côté non malembe mais bito robot ali solo o ezalaki o peut te moniter o se réaliser te non solo no makamu o eza réel
à Power tozalaki wana na ba killer si tolai na ba tutu bazalaki wana oyo ezaki ba poser ba question ba vivaki événement et puis na ba organisatrice oh ba discours na bango basalaki par rapport à trophée, par rapport à Kofi Olomide, relation basana yango a explicité certainement certaines zones d'ombre par rapport à trophée wana. Et ça te no ba yo kana que ça te no ba bengana ke tout machin pour que ba bonisa likambo. Non. Et ça la ki bongote yango nde il faut to lobela parce que Kofi a ça déjà un trophée. On comprend? Comme Kofi a ça déjà un trophée, il faut se marteler beaucoup plus sur Yango. Et non, les cambos, te moniter, on est comme ma solo à Internet. Parce que Internet, c'était Moutou a mérité disque d'or actuel, c'est fallu pourquoi? Parce que à Salaki Bafant Tinae. Est-ce que Fala Sala France que les Kofi? Reda Missa Loba, elle a mis c'est moi qui a la Congo, le Kofi. Des autres comme les gars droit chemin. Prochainement, Bakala, les lois qui les lots. Bino Bossa, Bino Bossa, Bino Biabo Sunga Fala, on était. Talanga sona zongi pe apeke na nenga gindeko na biso fali na nenga gindeko na biso pene tanke ngala na olinga te bosaka na fali bo manquer ba respect bongo to manquer respect toi chemin bongo comparant na Tokos de betate et malembe Tokos de betate libre parcours et betate c'est non lo ba par rapport il y a trois chemins et ça album ou bimisa malembe bona na droit chemin rumba zalate papa sur la musique oza chroniqueur malembe droit chemin ba rumba ezala ba générique ça tokos rumba eza petit to sur la par rapport il y a force il y a œuvre to sur la par rapport il y a dimension audimat au artiste azalaki na yango au comparer jamais ba droit chemin na album alelo mais oui bien sûr bien au yala masola Nani Empereur 4K. Nana mi benga bongo. Bah oui, fallait. Yes quoi mi benga mais yo mi benga. Bongo te. Mieux vaut fana benga yo ke yo moko mi benga. C'est pas fanatique ba mo benga. Yango na linga mingi beaucoup plus ba propos ya Kofi Olomide a mi benga les Rambo. A part ko mi benga les Rambo na ye. Ba komo no se tikali yem ta mi pesa ngote. Voilà. Ba ko na niveau ba kombo wana. Lelo Kofi a mi benga double king. Kofi double king. Munonga ba Nigeria. Double king. Mais fallait lelo total na mission nati lokole alors que yé aleki étape ya ba king wana yé lelo aza aigle empereur 4K. Dorcas Bolokoko ou journaliste. Ou yeba koloba maître voilà, ça na éloquence aibo maîtriser fimo ya mbishi ba fimo ya papa Mateo net que non alai mwana musala Aisha ko et ya Aisha ko alai mwana musala Cynthia page Bolokoko aza bongote. Ba Bolokoko aso continuer na manenga ba vie privée ke ba mwana magistrat. On comprend? Donc ça ndenge monté te ba to ba alai bana misala ya ndenge ya palais ya Aisha Okoko na Cynthia page. O ale kasala ba direct mo be afinga ba Kofi Olomide Dorcas Bolokoko azabongote. On comprend? Qu'est-ce que je veux dire par là? Au moni lelo oyo yo golo bela que non fali à son niveau ya ba double king te. Bona na mi benga double king. Ou bien le problème te. O leki, o mi benga déjà double king pardon le king. Comme oza le king, papa no azali. C'est le papa no peut faire le niveau. Comme yo o mi benga double king pardon le king, comme oza le king, roi abotama na nzete. Roi abotama na papa. Si on changer ba combo, oui, tout le monde dit que on n'en disconvient pas. Mais il faut reconnaître toujours que non changer ba combo, mais papa va changer guetté. Yo moni d'amour na changer papa. On va changer les lots Shadrach, les locaux de la presse, Shadrach, la personne qui sait bien faire la chose. Mais on jamais non comment papa n'a pas boité. Ils ont pareil na Kofi Olomide. Non mais malembe. Tant que je Kofi déjà dans double king, il y a double king te double king. Dans mon Nigeria, les maîtres de double demeure. Oyebi français, oyebi demeure sengelo banini. Les maîtres de double demeure. On comprend? Boss Yamboka, lettre A de la musique congolaise, pourquoi pas la musique africaine? Approuvé par Nani, la journaliste. Non, ça analyse par rapport à la question. Mal intentionné. Ken piana asa inconscient. Ken piana eba mambo alobana TVT. Prévenez à senga pardon. Ken piana benga na TV na téléphone avec senga pardon limisanga non ça la émission te ngana moni ako ça la deuxième émission te. Pour ayebi ka betisa magi libaku na ba propos na ye.
nga naza journaliste très bien formé napesi ken devoir ti lelo akokolongola ngo tasala annonce ya français allo baba papa yo motala bémission ya ken te yo yebi ken osala mpe même na chaîne ya ken est-ce que ken aloba français lo wanga ken apesi devoir atangelanga komo ya recteur na ye ya université nga natanga ifasik 2009 recteur nanga ja lycée Gitima nana baprof loka baprof mokeni oyo akoma recteur ya ifasik lelo apesanga cours ya expression orale et écrite nana baprof loka prof mopapa oyo wera yemba apesanga cours référence ya ken piana eza nini ken piana uta kalemi ba 2000 tika 7 bana na kalemi ba photo za mantu ezali papa ngana kosaka te ngana la journaliste d'investigation papa ok promte même Kinshasa na 5 ans yango mutolunga ekungama wapi na mboka te ngana mwana bangu ne grandi ngana mwana barumbu naza ngala mais mwana Kinshasa le problème c'est quoi comme ayebi na zamu ngala azo attribuer nga comme ngala tout référence na biso ya la mbandaka on comprendre akela biso na référence on a pas yebi no ngala mingi référence na bango mbandaka bon tonalité lingala oyo est-ce que ça lingala bana mboka mais la noce tonalité ya ken pena batu tout ba yebi ken pena lo balingala au mona ke lingala ya bana mboka parce que bata bakalemi kuna bayeba na balingala te baloma mingi swahili on comprendre mais ngala lo parce que lingala ya bakinois ngala lo bana ba terme kinois oyo ça qui semblait difficile pour que lo bayango. Moi, je suis né, grandi Barumbu. Moi, na Barumbu, c'est Miami. On comprend? Moi, na Barumbu. Na Barumbu, commune, qui est commune, na Koleli. Mais c'est quoi, qui est pas Prince Bakali? Oh, na centre-ville, comme na Bauti Bakalemi, to ande moko. Na centre-ville véritable Mungala. Moi, na centre-ville. Centre-ville, mais selon quel piano, moi, na Madaka. C'est loyer. Azolinga sikoyo a masqué qui kalemi na ye na simananga. Papa 14 ban na Prince Bakali opota 14 ban. So tuni na tibolokoko na aja petit nanga. Na za concert. Ah yebso ga yebi mwana Bakali moko na mokili Joyce Bakali grand prêtre. On comprend? Bolokoko en exclusivité ye azana. Non avec ta permission est-ce que na kosanya kota a témoigner pour la point à moi na esili. Posez la question pour la point moi. Voilà, Dorcas. Bonjour. Bonjour. Oui, Prince Bakali à la 14 bana. Tu bengi ya lingi to cha témoin. Est-ce qu'il y a 14 bana solo ou pas? C'est faux, archi faux, c'est faux. Ni ya utambanda kana mboka batu ba. Na pozo ke so gilo ndo utapambanda ka. Krisa bosembo bokumisa mutamaela uta mbanda Bakali amayele fo utambanda ka te normal. Ana mwana moko. Petit Prince, moi na moko penza bakaliana et donc Petit Prince donc mutu to samba. C'est quel aussi hein. Oh. Non bien témoin. Depuis que maman kena ko bati est-ce que batu mo en tout cas batu bolanda nga batu bolanda penza ken. Maman kena lo bara penza. Oh, kena mutal bomba. Nanga ba bete penza nga mani avandi bone kena maman kena maman kena lobi. Mais il faut landa. Mais tika yo bon tant que na logique. Et ni keni banda musana lobi za vérité. Alors bara le kena lo actualité. Ce qu'on a bakali tu n'as pas Bakali pour passer maramouté gérer maramouté so kana lobi ya fala alekina muta sala ekofi voilà vrai ou faux oyoki to yeba pour na kofi oyoki c'est que ça les kofi et ko pour ni kofi sala e to yeba pour na kofi puis to yeba na danseur to yeba chanteur mais danseur ya na quartier était comme danseur vérité en wana merci na suki ya oyoki ba vérité aya quartier la te état danseur oyoki ba vérité tala ngai na kosaka te omoni na sepela na bolokoko Dorcas parce que aza parmi bateau bazo promettre ba kosaka te et on moni j'aime pas être vraiment les contacts ne tendent pas à être rares avec Dorcas bolokoko prévané à sala musani avec toute impartialité alobi yango bientôt na lobaki ezalaki maloba na été kena sa muta lokuta omoni solo mabe eyebani partout na mokili Zela Malembe, Solomabe, c'est international, même la photo Solomabe, c'est la carte. Mais jamais Moutoumora Tikala au Lingayango. Et ça pareil na Ken Piana. Ken Piana finga Kofi, ou Apesa Makambu. Ken Piana a finga Wata, ou Amema Luanda. Ken Piana a finga Ferry, ou Waka plusieurs fois. Ken Piana finga Ouera Oudanga Beta en direct émission Bata. On comprend? Est-ce qu'il y a avec personnalité, déontologie journalistique? On a ça là, Misa robeta mbata pleine émission. Mais si quoi yo la biso vérité. Et là on dit et ça li que lelo yo na ken piana boza na ba problème parce que jalousie mal placée. Fallait azu trophée na noté disque d'or nde ba okanisela wana. Et ça ma solo ba beta on internet.
siko tobenga oni bon c'est là neto biso na kinto ya la ina masona na balabala wana meto maso bo beto na internet tobenga na oni est-ce que so fala sur internet so fala azu disque d'or ya solo lelo on changer maloba on a fiti parce que hier Kofi a fait le présent disque d'or ça ezali la palais na ezala snap so snap eza pas na il suffit quand il suffit babenga ye biso tout oyebi français ozoloba be il suffit babenga ye donc babengi ye nanu te aza na attente c'est que azwi yango nanu te po ebala eza manquement de respect eza insulte te azwi yango nanu te azala espérer akozwa te non be bana ken pe bon na niveau ken yo mo comprendre ken parce que au moment ken respect bien le na niveau on a bien le na niveau ya tambola na cadre universitaire aso ba somela équipe na mawa na pasteur ya église alobel ba mission nyoso mokila fingi bango na banenge nyoso ba récompensa été pasteur malembe eza falité cotisation ya famille cotisation ya famille ba mema ken poto azala na liste alobi ngo azala na liste papa tiko déformer tiko kosa bato ba hôtel bisoko même là bateau bateau biso ba yebi no ken piana ba mema poto par cotisation tuna Audrino Kifuada les pétroliers loin dans monde entier et yebi à voyager à tour du monde Audrino Kifuada Jordi Tombo l'homme de Carpe Diem ba Orsima Ivova on comprend ba notre congolais français américain triple nationalité ba Noël Kamaya les nécessaires ba Yaouli Moucheni Koda Moko ba James Kabengeli l'homme des immeubles avenue moko des immeubles ba Nixon boutique la bière de luxe ba Foule Luki sous chinois noir ba Danisha nous chinois congolais chinois congolais Danisha nous sko les jeunes mobo ya sa bogar sa na frère sa na bourgeoisie ala taba tout bien voilà tout ça ba ebi grandeur qui ngana ken y a pas match y a pas photo to ça ndenge moko te notre na bilobi na oke poto na okende nana ba tunet ba engambe maboko bank na poto ya Grèce so abi a déclaré na ozilanga visa na okende engambe maboko bank na poto yango na yoko mi polo ba ngana ko na jalousie ken pia est-ce que ken aola ta relax lo nganga ngande la lati to ande moko te na ola ta lo ka ken pia tata o kala na son tonde na beti baba Nike na beti baba dini ba muniere na ngabo o eza ba bourgeois na beti ba Puma na beti ba Adidas na beti baba Adidas o mona ba Adidas kese te na beti ba Adidas kese tel ba monter ba dilo ordinaire même na mai e bima bien na beti ba Versace la chaînette poto la kati ya nzoto na niveau na ete na ba ya wili pensione les barres de fond ba champion adol yo zo andeni non na ba ba Gisèle Zinda ya Junior Yombo responsable de Junior Yombo o abiso comme Junior Yombo o abiso ya Isoki Junior Yombo comment la Gisèle Zinda moi si ya Gisèle Zinda o ba yemba na batu nyoso ba ministère nyoso mokili mobali na resto Junior Yombo na batu nyoso ba Mireille Leka azala na mobali moko na mokili apoka Jean Masunda leader Mireille Leka madame ya Jean Masunda vie na biso tout na Junior Yombo yemi masolo na batu nyoso ba MK Saint-Alice on ki koima koye MK Saint-Alice on ki koima koye puis maman nanga maman Emilie Nzemba tous pepele ya mbetolo na batu nyoso ba ya Marie Hélène Linongi patron ya ba MHLM Benno Samokili azana Kishasa na zalaka na ye parce que yebisanga osanga comparaison na mutu neti ken o ezaki na leki na éloquence na leki ken na structure na leki ken na aspect na leki ken na elobeli oh véritable mbokatio ngo compagnie na ngai mais siko yo polo baki wana mutakala ya mida na linga susu koloba po mutakala na te po na respect ya bana basi ba pekisinga ba biblie soute omoni ba fille ko baza bempoli na okota na terrain na bango te faut zapa kombo wana beaucoup plus asa respect penate po du fait que zo manquer Kofi Olomide au hasard numéro 1 à musique congolaise respect du fait que zo finga inos bi bébé tension mutala ça va musicien mususu pongi te les gens manquement de respect c'est que baba poli et Sarato là les pardons libèrent les pardons est une puissance qui libère manquer ba to respect presque bakali et quand ça sengi pardon te balimbisa il y a sengi pardon bon mi da sengi pardon pourquoi bo zo ma Sarato là bo s'accaparer dans mo Sarato là bien qu'il y a côté dans la vie privée on a to reconnaître maintenant à sengi pardon le pardon c'est une puissance qui libère quand tu gagnes no Sarato là pardon et ba bien fa que prison abima akufa pete abima ne kaka abima ya abima na bila akufa te
abima prison eza mutu batu tout bakota c'est quoi il faut dire ba cause oh lelo ba kangeli sarato là est-ce que ça ba cause moko boy valable ou na kota na vie privée mamti ya ba falio ba bona kota vie privée na bango te no ba ka vérité et manga na terrain ma musique kaka ba mais si ko point de vue bo lo ba vérité ya kasi yango na vérité na batebele ba mo benga non yo manka fali ba respect lo ba boy on comprendre non on préfère suka na ba vérité wana ninga musique na mama ba trophée ki mama ba vie privée na ye autant ba sala ba mariage na ba nga zala gité mariage de Sila et Sila depuis 2011 non développé dans la route bana 2003 depuis 2003 mais moi l'année qu'il a botam na 2005 c'est 2006 ba kamona 2006 malembe ye moko to la na ba propos ya fali alobi ke ye moko fallait moi alobi ke bakabwana moi c'était relation Sila na 2003 malembe janvier non relation Sila na 2003 basala nde l'état français a déclaré divorce tout ba papier ma papier pour muto pa na vana na ko na mutu yo pa na ko na 2011 mais relation boyinga no ki bo moi c'est na 2003 parce que Kelia a botami na 2005 dans la différence ngate yemo abike na moi bakabwana na 2003 ya botami na 2005 oh papa na on peut cette information tu as vérifié moi na pas en 2005 non personne va détail va paramètre ma camouflage douter ngai yo poser une question tika na répondre monde des autres la biso bato ba crédible ba responsable au contredire mambo na le point même frère Chalan maketa na kati ya ville ya Nebraska on se prend au contredire ngatin on bango kena olingate yango bokende nani kena ça mal nécessaire pas mal nécessaire ndeni tous les gars tout développer mais toi maintenant ma solo ya date ya le 16 dimanche le 16 événement za mokelo na c'est la tuna ngani na kataote et bi ko faire obeta na village Temba parce que village Temba est neti salle numéro 1 ya France c'est la ni Zénith na Zénith de l'État Olympia You Arena zalo wa You Arena Bercy de village Temba la Bercy Stade de France Stade de France. Parce que Zénith est à là, showbiz. Et il fallait des shark. Il fallait recadrer la date. On peut taper jouer en go. Au but, ça événement à des événements. Donc c'est la Kofi n'a héritier. Tu comprends? Il fallait les 15. Non, qui m'a fallu les 15. Wata mami no ba na ko bo wata ko kima fali ata yo moko wata na ngisa sa obeta ko leka fali ata yo moko wata beta ko leka fali o to ko beta ko leka fali album wata mi ange mi de mo so beta partout na mono mona e concert à moi na te public yemba ba Daniel Massaro bino bo sa ba cher bino mona musique héritier beta ni sa musique a kilelo sa musique sa ma ki non kilelo ki lobi na ki lobi kuna mi ange mi de mo kilelo ki lobi na ki lobi kuna yo sakana mo université o ga libanga na te o kofia boka inga ya mwana sali jalousie ken na mo ina ken la jaloux ken a finga mi seni ntamo kili ken mi da tailo na lokote la lelo a finga mi da la bêtise biso no soto ebi faux débat peut évoluer pour que to boucler voilà to comme na biso na suka to chiter na biso to comme na suka na okenanga Dédé Lucas cache pas na tele nga code batu ba retenir nini na passage non na kati Afrique Afrique elengi na linga bino pona ba exclusivité beaucoup ça raté au bon la vérité te beaucoup raté ken a mal nécessaire parmi il y a domaine na biso to sala ya journalisme et chronique musicale a mal nécessaire na biso to accepter bongo moi na Kalemi angala tagi Kalemi n'est pas nanga père de 7 enfants atika na Kalemi irresponsable to za ndenge moroté alors bolanda e penate azamuta lokuta aza solo mabe ayebana partout na mokili kisinjora aza vie nanga kisinjora na ntimi to zala na ye kisinjora so akochanga eza pe mabete na ntimi na nko to kabwana kaka ngala otika na kisinjora bona kena ken pia na wapi Kofelo Mide aza incomparable aza niveau na bango te ba se polémique te na komo ya Kofi tout machin aza niveau na bango te merci na bato nyonso batali biso partout dans le monde en tout cas naza très fier ya Rosala toujours votre espoir de la presse et puis garçon de disque Nabino merci na yo moko pe Shadrack merci na PDG Nabino Mike Lokamba donc l'archevêque merci beaucoup Shadrack pour la plaisir ya ko sala ya ko penser nanga
pour que les cas atomeka un peu sur la pour Merci beaucoup Prince Bakali. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'animation. J'étais là avec Prince Bakali. Moko, il y a ma journaliste épée, nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début à la fin. Merci à toi, Dani Chambre de Chenon Nord, pour nous tenir et continuer toujours au côté. Merci parce que nous avons mignon, toujours présent, toujours. Merci beaucoup, Dani Chambre. Merci à toi, Norfelina Nganabi, qui m'a remboursé comme un calamité, Norfelina NN World Style. Donc, j'aime chose en ça, bola ta gitoko, bola ta bien, kotana. Instagram, comme Dani Chandou, ton Norfelina, donc NN World Style aussi, bango. Ça la commande, il y a partout dans le monde de Cocom avec succès. Donc, Dani Chandou et Norfelina, très puissant. Salutations à toi, la Rose Verte, depuis les États-Unis. Et pourquoi pas aussi penser à toi, Chiki Napa pour Maman Paradis, Ndegoya Batou, il y a Speed Cash Tracy. Un grand merci à toi, ministre des Jeunes, Boris Mono Nakatia Grace. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Salutations à toi, Bouba, Balobi, Moutoua colonisé Turc. Bouba Nakatia Turki, voilà. Belé, on va pas aussi dire un grand merci à Richard Pessa qui était derrière la caméra. Héros dans l'ombre, toujours présent, toujours et encore toujours. Merci à Berly Vungamete, un montage. Un grand merci à Mike Lokamba, Moussouki c'est l'archevêque. Sissi, moi Simbi, c'est Cécilia. Salutations à toi. Nicolas Normand, nous avons ben d'aggrave. Continue toujours bon. Ça rappelle Kitoko. Je suis à la fin, je vous dis un grand merci. Quant à moi, nous nous retrouvons très prochainement et nous rabaissons le rideau. Je vous dis bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.